mbote bozali belé baye bolinga émission na bino mozindo loko boyibi mozindo ndenge lobi la profondeur na lokota li français ezali émission to yambaka bana ya mboka bayi politique basali ya nzambe pona to meka ko sombi kinya makanisi na bango na mambinzike ozai koleka na bitonga pe na ekolo na biso kasi émission lelo bayi mboka tozali na sengo koyamba moto mibeko yazali avocat moto mayele azali elenge kasi pas comme bilenge nyoso tout bayi français balobi ete aux ans bien nés la valeur n'attend point le nombre d'années ndeko Emmanuel Kuyungana azali maître avocat azali pe molobeli ya mwana mboka Christophe Mbosso bokulaka oto yebi malamu mingi penza wazali ko kamba Assemblée nationale yazali molobeli na ye tolingi une émission à lelo to meka ko solola na ye ko sombiki na ye makanisi na dossier muneno boyebi lelo likambu ya déjà snel bolanda on a ba réseaux sociaux makambo nzike zali kolobama na ntina na bokulaka mpaka Christophe Mbosso wazali ko comme Assemblée nationale na ntina na dossier wana na boyende tolenga ke to benga molobeli na ye monoko na ye maître Emmanuel Kuyungana wazali pe kwangole munene parmi ba jeune leader ya Kwango azali pe molakisi professeur assistant kuna na Kwango azali ko pesa ba cours et na domaine ya droit tolingi to meka ko solola na ye maître Emmanuel Kuyungana to pesi mbote de Comax mbote na ba kongomani nyonso bazali kotala biso avant na banda na kolinga ko rectifier nazali molakisi nazali professeur assistant mais nazali assistant des universités et merci mingi pour la invitation au PC biso ya koya ko répondre pe ko solola na ba congolais au bazali kotala biso na profiter pe na yango pour na pesa mbote na ba ndeko nyonso ya CRD parti cher ya président Christophe Mbosso Nkodiaponga on azali ko saluer pe très respectueusement à l'occasion ya émission oyo. Alors le bavi motuna liboso ozali na kati na partie ya bokola Christophe Mbosso nini etinda ki ba motivation ezalaki nini pona kota na partie wana. Non bon motonyo sayebi que Christophe Mbosso Nkodiaponga d'abord na mboka oyo azali n'importe qui te na mboka o Christophe Mbosso azali un grand monument ya politique na biso azamutu oyo a consacré vina ye mobimba na oyo etali makambo ya mboka asaleli mboka na ye depuis le plus bas âge depuis le plus jeune âge na ye. Alors biso en tant que ba jeune azali moto oyo azali ko inspirer biso makasi. Alors par rapport à cela tozali pe na intérêt ya ko bénéficier na auto bengi formation côté na ye et puis biso pe ba jeune to occupé quoi apporter un plus mais to bénéficier beaucoup plus la formation au yaye to ba qu'est-ce qui a fait que Motoloko la Christophe Mbosso Nkodia à se maintenir depuis Abanda. Il a été 11 fois ministre Bambala Ebele député national Lamboka Oyo Lelo Azali président de l'Assemblée. Vous allez comme Ndengenini Azali ko diriger de maître Assemblée nationale au Yabiso Lelo. Donc c'est quelqu'un où Azali et na expérience makasi pour la Mboka Nabiso Azali lokola où tozako bien la bibliothèque nationale en matière politique ya Mboka. Et biso ba jeune tozali na intérêt ya ko approcher pour que tout bénéficier pe na mayele oyo yaye na encadrement oyo yaye. Mais à côté de cela, Natanga qui paie en tant qu'intellectuel, Natanga qui Mikanda ozali corriger parti CRD et tout tant que il y a vision il y a CRD ne yango et pour ça qui biso to yeba ko adhérer parce que c'est une vision où ils allaient ko cadrer la vision où biso pe ngai moko personnellement nazali nango pour la bien-être et mboka oyo. Oui, madame nous balang mona mboka koloba ezali plus pour ça ya ko apprendre
pembeni ya mpaka na biso et depuis oza pembeni na ye okanisi qu'est-ce que tu as appris oyekoli nini oyo lelo tolobe kosunga yo na parcours na yo? Non, en fait, naïkoli belé jusque là. Naïkoli belé et pembeni à Christophe Mbosso, Azali Motomoko, déjà du côté discipline. Ça c'est le plus grand caractéristique, caractère naïe Yamakasi, Azali discipline et puis loyauté. Azali Motomoko, Azali droit. Il y a un besoin comme on a que, par exemple, en ce qui concerne Mokonzi Mboka, président Christophe Mbosso a animé la qui est depuis que Mokonzi Mboka a Boakaki Mbela, c'est-à-dire à ça qui appelle le peuple congolais pour être pour la vision Yassika, où il y a union sacrée, où ils allaient Kolobela, refondation, il y a l'État, où ils allaient Kolobela, pratiquement, Ndenge Yassika, il y a Kokumbela Makambo, il y a Mboka. Christophe Mbosso a animé la qui, vision là, où ils allaient salutaire pour la population de Bisso, et depuis lors, ayant compris que Azali, chef de l'État, vision là, ils allaient pour l'intérêt du peuple, Christophe Mbosso, Azali Kobunda. Nicolonion so poète vision ya chef de l'État voilà ils ont toujours respecté et puis la cadre net ya parti na biso lelo a pesa ki ndingisa et puis tozali kosalela yango poète chef de l'État na maponomi o kosalema na 2023 na décembre oyo poète chef de l'État azwa deuxième mandat pour na koba na vision na ye parce que chef de l'État Azali Moto o Azali Kolinga le bien-être bolamu ya peuple congolais dans différents domaines, surtout dans le domaine oyo tokolobela beaucoup plus le domaine il y a l'utilité électricité. Donc chef de l'État Azali parmi les secteurs oyo Azali ko taper plus pour que le peuple congolais azala satisfait par rapport à la vie quotidienne. Donc le président Mbosso Azali Motomoko loyal, loyauté jusque là et marqué Makasi vis-à-vis il y a vision vis-à-vis il y a vision à chef de l'État pour la bien-être il y a peuple congolais, mais au-delà de ça la discipline vous avez comment même l'Assemblée nationale Azali ko diriger. Donc ce n'est pas quelqu'un au Azalaka la légèreté facilement, il est très discipliné et puis franc parler là, ça c'est un autre aspect. Azali la franc parler toko lobela tokozongela mboka mbate soki natiki omona mboka maître Emmanuel Kuyunga na bino bato mibeko waka mingi penza nengi tokota na tina penza masolo oyo dabe kobenga yo likambo ya déjà snel ya mbona tuna yo mituna pamba te bazali ko mingi ezali kolubama na tina mwana mboka Christophe Mbosso et maintenant liki omeka kolimbo ya biso dossier ngo ezali non juste. Merci Ndeko Max pour la ngonga o pesinga et pour la motuna na yo. Je pense que dossier oyo il y a suspension, il y a déjà snel, il y a déjà snel. Et ça dit dossier moko ba congolais il faut to éclaircir bango. Il y a un petit que il faut to éclaircir bango parce que tous allez Kolanda na ba différentes chaînes et pas ba collègues au Yabino Misusu bazali ko kosa peuple congolais mingi na o Italie destitution soit jusque-là, suspension, voilà. Il y a DG à Snell. Qu'est-ce qui s'est passé, Ndeko Max? Mokonzi Mboka, en 2019, a bénéficié forum sur l'énergie dans le Congo central. Précisément dans Matadi. Dans le forum, voilà, il a été décidé que chef de l'État et l'État qui veut naïe, souci naïe, parce qu'il y a mon que peuple congolais a souffrir parmi Babylone que le peuple congolais vit naïe et bunga. Ils allaient entre autres l'outil qui courant
courant ils allaient parmi la biloko oyo ekoki kobongisa vie il y a peuple congolais parce que ceux qui courant ils allaient malamu topé ba installer courant na ba place oyo ils allaient te ba biloko belé ekoki kokota ba société ekoki kokota ba projet belé ekoki kokota grâce na courant. Alors par rapport na yango aloba qui était ba électrifier bati ya courant na ba mboka au courant ezali te pe ba bongi sa qualité ya courant na ba mboka au ezali neti na ville ya Kinshasa yo na ngai ndeko Max toyebi qualité nini oyo ya courant ezali na Kinshasa oyo tout comme na ba ville mususu ya mboka ya Congo. Chef de l'État azaki na besoin était makambo wana ebongwa ba imboka ba profiter na lotiliki. Voilà. Alors par rapport à yango balancer ma projet pour la électrification, il y a différentes provinces, il y a différentes villes, territoires mususu ba électrifier bati ya courant. Parmi ma province wana province ya Kwango ezali peut-être mokonzi ya mboka a prometaki na bana ya Kwango ke akotiela bango courant. Kwango eza pembeni ya Kinshasa ndeko Max. Donc population ya Kwango pe bazali na droit ya ko bénéficier na courant tout comme bato ya ba province mosusu. Mais Kwango étant donné que Kwango eza pembeni ya Kinshasa, c'est normal qu'il faut payer à la parmi ma province prioritaire. Raison pour laquelle né la outil Kolobawa va placer qui ont parmi la raison ma province prioritaire. Mais problème que c'est posé qui bakoki kotia courant la province moko soki basali o babengaka étude de faisabilité T, c'est-à-dire ba expert bakita sur terrain pour te bayeba nini esengi pour te courant et kota bakotia ngo wapi qualité nini ya ba câble il faut batia ba station bakotia ngo nini ekoleka bisika nini ba masengeli. Voilà ya wana so to bengi étude ya faisabilité province ma province mususu même si ba bisika mususu eza la courante mais ils allaient quand même na ba étude au basala déjà. Mais province ya Congo ils allaient qui na ba étude attendre étude ya faisabilité moko te gouvernement provincial ya Congo ba ye kozwa ndingisa ya ko lancer appel d'offres pour baluka une société ba expert ya domaine parce que yo na ngai ndeko Max to koki ko kitate pour te tolo bakelo pour batia courant na Congo il faut tous les experts dans le domaine il faut pas tout baza na mayele ba ye kola yango ba kita sur terrain pour baye ba qu'est-ce qu'il faut pour être courant il y a courant et quota la province il y a Congo la province va lancer appel d'offres pour être ma société bayeba pour se présenter va présenter ma candidature na bango après qu'on lance société moko ezaki retenu ezali société tozali kobenga BGT société BGT wana nde egalaki marché pour être basala étude ya faisabilité la province ya Congo bayeba pour étudier qu'est-ce qu'il faut pour être batsa courant la province ya Congo. Ndeko Max société on a passé mosala na bango malamu mais il faut d'abord na spécifier été avant basa l'étude wana il s'est posé un problème de moyens financiers pour la financer l'étude wana il fallait mbongo mosolo pour être baper sa société wana il faut ça la mosala au filet té bazala ba commerçante mosala bango il faut que futa yango société wana bakiti basali mosala mais avant bakita comme problème ya mbongo ezalaki bandeko na biso ba député ya Congo babundani na gouvernement ya Congo et puis là appui payé il y a patriarche Mbosso baye kozwa financement
baye obtenir financement ya ba étude wana na FPI. FPI nde aye ko financer, aye ko pesa mbongo na société wana pour te basa la étude ya faisabilité na wango. Société wana EKI basa l'étude ya faisabilité baponi parce que selon projet wana il fallait ba électrifier ville ya Kenya na ba environ na yango ba mboka oya nzinga. Voilà, c'était ça. Basali étude va retenir montant il y a 25 millions de dollars pour être kenge et bamoka ya nzinga tiliki eko voilà bolongo bani voilà basali ya bongo. Alors après étude wana il a fallu que ba avaliser yango déjà ya kalaka yombo oyo azalaki avant DG wauti ko suspendre ndeko Lusinde Fabrice akokota DG wana baye kotala bazui rapport wana DG wana sali mission pour être bato ya SNEL bakita sur terrain bo ba vérifier makambo oyo ezalaki na rapport wana ya étude ya faisabilité bakiti sur terrain ba vérifier batali station place il faut bazwa courant wana na Bukangalonzo parce que neye boyebi parc moko ezali wana esalema depuis esalema na sous supervision il y a primature wana esalema à l'époque il y a premier ministre Matata Ponyo Seri Azalaka premier ministre bakiti sur terrain. Après vérification la bateau SNEL, il faut avaliser yango. Mais seulement que monaki que courant moyen et souka na kenge et environ pamba te bakoki ko poussa yango tina masi mboko to bengi masi. Pourquoi? Parce que capacité ya courant oyo ezali na Bukangalonzo ezali belé ya bakasi. Alors tellement que chef de l'État a besoin que le peuple congolais a bénéficié de la courant, paye à qualité, balobi non, tout ce qu'on a, kenge environ pambate, to, memayangoti na masimanimba. Raison pour laquelle montant wana yaki ko changer, balongwe na 22 millions, plutôt 25 millions, qui retenu na étude wana, et il y a de coma 34 millions, et qui sur demande il y a SNEL. Montant qui retenu yango wana. Ok. Tokomi na deuxième phase. Il faut sikoyo kobimisa mbongo nani ya kopesa mbongo wana ya 34 millions. Province aluki mutwazate. Il a fallu gouvernement central na appui ya mokonzi ya mboka baye ko trouver bailleur de fonds pour financer projet wana apesa mbongo wana. Alors bailleur de fonds akoki ko ya bongo pamba te akoko bana musala bongo te. Il faut ba signer contrat d'exécution na SNEL. Et vous savez que déjà liboso ayi kokoya Kayombo akoyi et déjà sika ayi ko remplacer tinera remplacer qui wala sur base il y a principe au nom il y a principe il y a continuité de l'État payer à ma service public. Déjà sika il faut continuer ayi baba dossier ni na kokota encore que il faut qu'on note que DG wala azaki DGA avant comme DG. Je m'excuse de Comax. Nazali la moi grippe mouké et ils ont dérangé la mouké. J'espère que merci beaucoup. Nazakoya malé lazo chuté. Alors déjà sika. On a la continuité, principe il y a continuité à service public parce que l'État est qu'on vivre
ils ont lié la individualité. Fonctionnement à l'État, il faut continuer, même si l'individu baleki, fonctionnement à l'État, il faut continuer. Il y a déjà beaucoup de projets. Tu as le projet, on a continué. Tu as la volonté à me conduire les amis. Projet, ils se présenter. Déjà, si quand de Kolusinde aye, ndeko Max, il faut que la malamu. Awa. Parce que l'Okuta est un mingi. Ce qui te leki awa na etanoike. Émission Mozindo. Émission Mozindo est pour expliquer à la population parce que l'Okuta est un koleka mingi. Tolanga qui est assistant juridique et politique. Il y a Ndeko Lusinde. Aïko betela. Ba Congolais. Masolo ya l'Okuta. Pour justifier incompétence. Il y a chef laye Ndeko Lusinde. Na kozonga makambo ya incompétence wala. Ndeko Lusinde tangoye. Il faut atala, fallait atala. Ba projet oyo ezalaki déjà comment ko exécuter. To comment qui na niveau déjà, il faut va signer contrat d'exécution ou projet contrat et investissement entre SNEL na bailleur de fonds et tout ça après wana contrat et nantissement et ça les maté Ndeko Lusinde aye tellement que aye ba ki azaki na ba intérêt na ye mususu aye ba calcul na ye mususu abengisi ba député ya Kwango wana makanisi na yo yondo zolobi kazaida b'intérêt makanisi na mususu mais oui komba kaka na malo wana ndezali oui Ndeko Max n'a pas démontré Kazaki n'a pas intérêt mususu n'a pas démontré yango awa pour l'intolobi que azaki na ba calcul mususu abengisi ba député ya Kwango ba élu ya Kwango caucus ya Kwango na une délégation ya gouvernement provincial Ndeko Lusinde azaki sa bango que d'ailleurs la PAC ya Bukamalonzo courant ezalaka nango te Ndeko Max. Alors que selon les informations à notre possession, Bukamalonzo ezali na 45 mégawatts il y a courant. C'est-à-dire que la courant haute tension ezali wana ezali à mesure il y a pour électrifier une grande étendue. Basale la rango te et fanda wana basale la rango te. Mais Ndeko Lusinde aza pour parvenir à quoi ça ba élu alors baké na Bukamalonzo courant ezali te. Et azali pour proposer bango comme courant ezali te. Et puis deuxième à koloba keno, SNEL est très endetté. Ils sont très endettés, il y a 34 millions. Il faut qu'on mette tout là. Est-ce qu'il y a un autre, par exemple, ou bien, mais attends, SNEL. Tant que SNEL a retard courant, la province de Kwango, na Kenge environ, va exploiter la population au Foutara. Et on va le servir, Nadine. Mais moi, si je m'excuse, c'est avec cet argent-là que la SNEL doit rembourser Badé Touala. Parce que la population au ça la courant wana nde ba ko futaka nyongo wana ya ko ko baté que non SNEL azala mbongote a besoin de ça tout ça. Je reviens à Makambo le baki que non courant ezate na nini akosi était courant ezate et puis à lobby ngai nazo ko proposer bino tout ça autant ko benga énergie photovoltaïque. Ça veut dire quoi? Va construire centralement pour eux, grouper sa courant la Kenge à partir de la panneau solaire. Ndeko Max, ils ont une étude de Moko. Na bosani prochainement, na komemela yo ba document. Étude de la Banque mondiale ou Salima pour la énergie oyo à base il y a un panneau solaire, énergie photovoltaïque. Moi, je suis un peu de que na peso mo tango lo ba po bande ko basosola mais na lingi to kota siko na mozindo alika je crois que baimbo ka basoso déjà pour likambango et c'est panzé na ba réseaux sociaux mais ba on ba lobi langa mo na bango ezai problème ya acharnement yango sele te lelo ya zomi na problème bazali ko accuser moi na mboka patriarche to nkumu Christophe Mboso yo lobi boni Ndeko Max
merci pour la motuna nayo. Je crois que Bakongomani, il fallait l'expliquer un peu en détail, malgré que sur le plan de technicien, mais sur base, il y a des informations, des éléments autosuivis. Tu se rendre qui, place aux photos, se rendre auprès de qui il faut tous voir, il fallait tous voir des éléments pour permettre de pas Congolais, là, Congolais, je suis un jeune Congolais. Dans la pensée a été Congolais là. Dans l'Otiliki, le coup appelé la province Moussousou. Tant que tu as la TV, non, il y a parce qu'il y a pression, parce qu'il y a acharnement. Tu sais comment on a fait Azali Lokuta. Les Ali Bongoté. Les Ali Bongoté, Ndekomax. Pour la nuit, ce que tu as ici, voilà, Ndekomax. Allez-y. Balat ici, les Cambouana avec le acharnement, régler les comptes, nazali ko répéter que les alliés lokuta aligné ko justifier incompétence naie. Constitution ya République nabiso. Na article 100. Et si ba député et si parlement nabiso pouvoir ya ko contrôler gouvernement, entreprise publique, service public et autres. Ça veut dire quoi? Motonio so o sala na entreprise to société à l'État. Ba député bazali na pouvoir droit ya ko contrôler gestion na yé. Alors, yo nanga inde komax to yebi que peuple congolais azali ko souffrir na qualité ya lotiliki bisika belé kutu lotiliki ezate surtout mes colons ezate si peu mawa même bisika eza électrifié qualité nini toza na ya courant de Comax qualité nini oto bengi de l'essage epai bato bakosala bato mususu kutu na kati ya capital ao bako mususu basaka un mois de bala courante ton la capitale ma province de les électrifié chef de l'état on a un souci à mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine habité peuple oyo baza ko mériter baza la courant malamu peuple oyo baza ko mériter baza la courant à mettre en place ma projet. Quand les choses ne marchent pas, Assemblée nationale a interpellé DG, député Boukassa. On a dit Koutou, député Yakasai, a dit Kwangolé te moto Kwangote. Dans le cadre de ma prérogative, Oyo, constitution et à copé ça y est en tant que député, a interpellé DG Asnel. A Bobengisa, Ndekolusi, Nde Ayawa. Qu'est-ce qui fait que la population congolaise a souffrir dans ma ya courant de l'estage de paille d'ici qu'elle a courant te d'ici comme ce courant ils isolant Ndekomax combien de fois vous avez parce que vous allez électrocuter akalami na courant parce que si nous avons courant les cas qui wana nini na yango poso na yango loi maman bato akufi atiki bofele est-ce que population bongo akosepela na mokonza boka alors yo soki yo vous avez besoin tika population tant que mokonza boka a besoin ba améliorer makambo wana pour des populations asepela azane sengo yo DG Asnel babengi yo yaka ko expliquer ma député qu'est-ce qui fait que makambo ya courant ezala boyi na mboka Ndekomax ba poser Ndekolusi nde ba question ba député bazaki déçu ngai na landa ki ba plénière ba poser ma question même bino na Asnel na ba dépôt na bino vous avez pas matériel mususu vous savez la caté. Mais qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui manque pour vous déployer Yango, pour
au service de la population. Et ça, nini? Barrage a une capacité na yango. Tout ça, il a atteint la moitié na yango te. Ndeko Max, capacité ya courant ya Congo. Tu peux ça va paya. Tu as qui couper ça va paya courant. Mais le lobby so tozali ko zoa courant et pas paya. Tu as la capacité makasi na inga mais tu as ko zoa courant et pas paya. Ma question là nous va poser yango DGSNL. Qu'est-ce qu'il faut faire pour na kobongisa makambo wana yo zali mokandi ya SNEL? Ndeko Max incapable à koki kozongisa ata réponse T na mituna ya ba député ya wana ba député ba moni ke azali incompétent. Incompétence na ye parce que azali incapable à proposer ta solution moko, aucune piste de solution, azali aucun projet pour la SNEL. Il y a une assemblée plénière qui a décidé de recommander l'ongolaye parce que bato ya bongo, je dois le dire, bazali contre vision un chef de l'État. Pourquoi? La makamwa Kenya par exemple, étude de faisabilité et salemi. Et c'est un projet à gouvernement. 34 millions. Gouvernement, il y a un commun. Il faut faire exécuter contrat. Exécuter plutôt, là, pour signer contrat. Na bailleur de fonds, je commence à poser des problèmes. Et là, on me souhaite la bosse de Comax. Photovoltaïque, il a proposé qu'il y a à hauteur, il y a 4 millions. Et ils allaient parce que Azay n'a pas intérêt pour moi. Azay n'a pas intérêt la société où il y a photovoltaïque. Il y a un qui proposé ça la Congo énergie à photovoltaïque alors que l'étude de la Banque mondiale et qu'on démontrer que Congo Kenge ma énergie à photovoltaïque et voilà moi namboka na kanisi ete moi natikele Congo mingi nalingaki iba penda kuruba émission ezali mozindo ndenge bayiki bozolanda mozindo ezali émission yo to yambaka basai na nzambe to yambaka bayimboka po eza mozindo komeka kosombiki nya makanisi na makambo nyonso ezolubama to yambaki bongo lelo mwana mboka Maître Emmanuel to pese penda ngonga to lingaki akota na bozindo penda ya dossier oyo kasi télévision eloko neloko za ngonga nango penda to komi na suka émission muso sengele leka na bité ezali première partie ngambo wana pe balandi numéro ya ngwana toza pe na esengwa ko yamba bino pete soki makambo ya lobi elongo banite bo ape ko sembola émission ezali mozindo botika malamu nde tokutani mbarasi.